kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne eza kaka moko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader Amu Fube tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na Nzambe baseli ya Nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banti to yokani merci. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour. On est donc là à Matongé, au FEF de l'artiste comédien. Son siège, l'artiste comédien vit de loin. Et là, ces artistes sont derrière moi en train de préparer leur réunion par rapport aux obsèques parce qu'ils ont perdu un artiste, la diva, celle qui joue avec est partie. Elle était malade, elle est morte. Vous aurez les détails dans ces reportages. Ça fait très mal perdre une amie, perdre une actrice. Diva est partie. Qu'allons-nous faire? Dieu a donné, Dieu a repris. Tous les là, artistes et comédiens, il y a Papa Videlo. Papa Videlo a perdu l'artiste Naemoko. Il y a un groupe de Gobazana réunion. Bako Yokana Ndenganini. Bako organiser. Babsek na Ndengani Bako Sala pour que tous les là, Ndegonabiso na Mawamingi. Nakozwa ba artiste moko moko awa to meka kosola na bango to e bandenge nini bazolengela ebi tozana professeur de la bière. Bonjour. Ouais, bonjour Rabi Mavinga. Condoléances. Ouais, merci. Bonjour na ba fanatique tout bolanda biso. Ya Didé Masuki bonjour. Bandeko tout boa partout dans le monde entier bino bomoni en mode kande tout ça. Vous perdre artiste na bino moko akufi. Diva de son vrai nom Nadine Pika. Nadine Pika akufi abela ki. Bon, à Belaki, mais à Kende Kobota. Kende Kobota, Boti n'a pas bien, mais sauf que après Kobota, il y a des complications, il y a un ciment. Bon, il y a des nzambes, ça va des nzambes. Ok, donc Nadine, actrice à vie de loi Kende Kobota, et après Kobota, il y a des complications, mais moi, quand même, moi, j'ai envie. Ouais, moi, j'ai envie, moi, j'ai envie. Moi, j'ai un hôpital, à ma sœur, na petite sœur et Diva. Mais l'obit aux qui on dirait que d'accord récupérer déjà. Et pour la famille, il y a des diva. Programme aussi en famille, et Nabino groupe et Zandengenini, les corps sortant et enterrés à Nkoni. Ouais, merci. L'obit aux qui wana et pas na bango, bisoni tout. Tout cela qui na famille à Mobile, tout cela qui na famille à moi aussi. Bon, pour na il y a compromis pour na recaler jour. Au matin de Robima, wana toyokana kito zonga so mercredi na baya lumusu biso nyonso toyeba na ya lumusu parce que toi biso nyonso ba ya lumusu diva pe à l'écran na biloko ya lumusu zo roman yo moyi maramonde zalaka za moi sina
te a tourner ba film ya Lumusu pe el musa ça ba film to zala ki wana ye panta ke papa biso pe anta ke bato groupe zo comprendre po artiste ya groupe kate aza artiste ba union tout zo comprendre nde ko sala ki to yokana na bango to kuta na mercredi pona toye ba ndenge nini biso de soli na ndenge nini bango ba soli poto zo mama compromis ya suka to ba ndenge nini to sala programme mais dans un premier temps non ba calé jour te to zana ora ya na matanga divaza na morgue les jours oyo to reçoit compromis ya calé date nde boyeba to benga rabi boya jour boye nde place to luka to la divan mais na bandeko to ba olandanga na minute oyo boyebi bien diva azaki comédien asepelisa ye mpe bino na makambo ebele ebate ebele kulo basiri po yebisanga tomona ye mpe mwa kala donc nakokompagne ke diva mpena ayaki mpe na kombo botika biso te tosolola ndeka ezalaka tolela na baoyo baolela ndeka bible elobaka donc toa mpena na pasi yo momonika nde tozala donc toa mpena na pasi. Merci beaucoup pour la bière et ben vous comprendre baza vraiment na réunion nayebi te kokode ma tozwa nani toro oyo kela tozwa nkela nayebi te so oyoka ngai wana baza en réunion tomeya kozwa ye mpona toyeba ndenge nini azalaki ndenge nini baza kozala na diva nkela yangani bonjour nkela napesa boni santé awe santé za bien ngolo nzambe ngunzama nanga po tozala mo équilibre mais condoléances merci beaucoup parce que boyo senjo lekinga pardon senjo lekinga mulaisi seconde na lekio tobeta lisolo ya liwa ya diva oyo atiki biso nana kombona nana yebisa biso na bozalaki na ye nde en tout cas ezango to ya koloba te po peut-être po ndenge akufi wana pena ser na ngai donc et en plus akonseyanga voyage moko tokendaka boma tokendaka matadi na président tozalaka 3 personnes ngai ye na président Videloin tant tokomi kuna na pa président babengi ke lobi fallait voyager na tongo okende nini Dubai président tika biso wana azo avion wana ye biso pete yokolanda na sima wana mais niveau abando consoler abando conseiller donc na mona pena donc akonseiller na makambo pende bele to ya to koma na kini awa to koma kini ba vers 23h il pas na bango wana ezaki na ngaba tata mo sina bango azaki na limité donc na to yewana après to yewana esenganga na mata alebi nonkela komata te tala ndenge za mikolango ekomika boye tant tokepa na bango na pe tolala pe mbetu moko na diva lala mbetu moko azo conseiller kela tala tolala na ndako moko donc chambre moko mbetu moko biso tozala biso ba artiste abando conseiller donc samedi vers 17h na witaki kota la mer na ngamo bo mama Nora bango bayaki na pera Romeo na bwaka kaya Londres na witi kota la bango na leka ki bwana de vers ba 14h na hôpital na Matete na Omeza tant na leki wana ba 14h to solo na ye mais malgré santé pende ezala na ngo bien te na jupe na matina nganda kutana komi na ndao na ye sika maison na ngana tekaka mwa biloko na nga ba whisky banene afani na nga pe na naviguer na nga ba WhatsApp banene namona ka mbala mo message ya ndeko na biso collègue na biso nani botaka kela uza wapi na minute nde toza boye diva tiki biso ake donc sika nazalaki donc nakoka na nga penda te nakokaki te salenga bien te donc nabela makasi pena
ezala mpena bien te ti nde naza boye mpe eza kolia nini boye mpena eza bien te donc souci fort ya koloba mingi voyage na ye moto bolala na ye akei ezala pasi mwana nafandi nye donc na raisonne donc ya kolobela nkutu te donc wana ndeko na nga molimo na ye ke mpe mapena na kimia nzambe azala na ye pena nayebi ke ye azala ne et en plus pena azali pena rancune te donc souci fort. Voilà. Merci beaucoup. Totiki ozala na réunion tozwa so air moko tokoba reportage na biso ça fait très mal kopa vie de l'homme va perdre tokolela toza mawa wambu moni ba na réunion kasi to na choite belta basa programme biso toye de sorte qui to sola na bandeko to bandenge ni azali kozala bazali kozala ndeko diva ndenge nini cette actrice de vie de loin qui nous a laissé elle est partie à fleur d'âge ça fait très mal. Bonjour Suprême Gogan Rabi Mavina RM, merci beaucoup à toi. Mes connaissances pour les parties c'est égal au royaume. Exceptionnel liwa ya diva aussi qui diva ce que ça na diba tout au ba déclare ba banda ko jouer na groupe a parmi donc to répéter na ba moi peine intermatongé a prendre ba trois filles ba jouer danger banane bandelti to comme niveau a jouer ba principal trop donc on a vendu boy même sur mon Facebook on a publié na zéro hello bina ko maki ti si ko non di mateko dai ti si ko non di mateko dai donc répéter petit moko tout ça qui est bien parmi ba qui reste du problème à la femme Kalele Botaka Claudia Diva Lumière donc ton ayoka ki yango tozali na montage ya groupe ya moda bengi chef maviokele na ganga ya mabe to mawa fort c'est pas si mingi programme juste là non besoin te pe boana ba réunion voilà tout sur là non awa groupe et ça non organisation par rapport à G à part biso ya le musu pe na côté na pas ou te pe kuna a ça peut organisation na famille donc au coup dans sous lobby pour te baner tout ça là bino bozana NTPCT oya masomo de bonda kambara bino bozana kuna te non nga so na linga ngote na mon groupe eza kuna te toi de makambo NTPC na makambo na bino Italie ko to kuna to ko tenir ba information le quoi ba papa na so ba artiste so ba lancer ba landi biso mais tout ça va membre à NTPCT ils sont obligés tout ça va membre à NTPCT partout basala ba ngoni somme da kofi basala quand même ba cotisation ba leli pe ba loki place te ba se ba kena ndo sola ba liba mbongo o uti pa kufuna ba liba mbongo ba tina ba poche ba pesi place. C'est bon, merci. Le temps c'est aussi programme tout le cas tous à précision. Voilà dans le bakara ba fantique na biso diva za ki beauté image non. Ah, comment on a pourquoi les loups donc l'obiso so irait pas jeudi à au mon avis de l'eau n'a pourquoi l'eau de vient de comment déjà à la denaki donc ba fantique na biso beauté image diva joueur principal ben na film no mona ko maka boy donc atigi mona mona za envie à confiter ata peu bon matanga to peut ba niora famille comme ça beaucoup pour ça donc voilà quoi donc biso tous les gars diva donc on est là. Voilà, on est donc là, les amis sont en train de pleurer, on est ensemble, on est en train de pleurer cet artiste qui nous a laissé. Je ne sais pas qui je vais encore appeler, Coco Dema me fait signe, et bien voilà, et une actrice arrive, on est en train de pleurer Diva qui est partie. Ah, ça fait très mal, mais bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci. Et Sangwaliwa et Diva, vous avez dit Sangwaliwa Diva kutu na vande na ndako na EBPT na mon téléphone ngi sonné na moni Vincent Louise abengi ngai na moni na bi appel na ibo na yambete poser na charge na ezwa na bengi allo oh Claudia ngi na yeba so Diva kufi ngabi Diva kufi na koki suko répondre était maman kana tiki téléphone. Donc, on a kanga pour ma téléphone banda samedi, na fongole lundi. Donc, on a kokate Diva kufinde ni. Ngane bek tu ebe ke Diva ubela, abota ki azobela.
toyebete ke boye toyebete ke ezalaki ekoma ya liwa toyebete donc tondima ete mpe ke liwa ekokoma toyebaki yango kutu te toyebeke koboteza na mambo ebele ndenge abotaki nzambe azongisa kaka ekomi boye ezongisa boye donc liwa donc nakoka ete nakangi telefone nanga de samedi nafungoli lundi donc nazwi émotion donc navandi natali année 2018 oyo eza mabe vraiment mpo na nga oyo yanga vraiment na 2018 oyo bakei trop peut-être moi oyo eleki mais banda lelo ti tokoma décembre ekozala bien au nom de Jésus Christ te ezala nango bien mpo naza en vie nzambe aotikanga banda lelo nga nalobi ti tokoma na décembre okota mpe 2019 eza kitoko au nom de Jésus Christ. mais ezaka ebandi nde mabe eke mabe me nasuka tosuka na biso bien na nango mais esali mpasi mutu mo bozalaka na ye donc diva ya biso tobandi tout vient de Dieu ya vie de loin ou ya président biso Charlie nongi vie de loin tobanda na badiva basi donc biso vraiment ya biso groupe mouvement na biso diva ke tala vraiment donc pasi donc nayebi te donc diva ataka na kati ya groupe à tout vient de Dieu donc vraiment na natali na commis vraiment na fest donc diva ataka donc ataka vraiment donc ataka des pointes ça tout vient de Dieu diva pour na nini diva donc bon ezan dia na biso nyoso mais fallait pas sikote non l'aime peut pas nzambe pe place ni non exact. Il est le maître des circonstances, il te permettre toi na choix. Donc ce que nzambe alinga été diva penga kufate. Donc mon so ta kufa na sa moyo ton avandi na réfléchir. Na dimanche ton na ke église maté ya mo batei. Pour une église na so to kufeli ser na biso mo pe. Pasteur na so bi sale passe pas mon epeli wate. Parce que ton total vraiment surtout des nzambe. So nzamba alinga ki te alinga pa kufate. Tellement donc maté yana na yoki na bité consolenga na efungwa réseau na ngai na publier na ki passe makasi mais nzambe kaka azumolimo molimo ne pe manaki nzamba lukela e place oya kokotsa eti na ba séjour de mort wana po ezanza biso surtout kufa na biso kaka mama lor mbongo ayembango tozana biso ba pèlerin tant biso ba passager to le cannabis. Merci. Courage Kaka, Diva est partie. Voilà, je vous disais que Videlon vient de perdre son actrice. La Diva est partie. C'est vrai, ça fait très mal. On est en train de pleurer et nos amis sont là. Mon frère Boni. Ouais, bonjour. Merci, vraiment, merci. En fait, samedi vers 17h, Naouta qui prière moi 3 jours. En fait, on a zonga, on a comme ma tête, na faut pas na ma tête, na fond le téléphone. Na non ni ka catch parce que na pourquoi on a na fait si mobile, na bon sa catch na mon message à sec. Tant na mon yango, na tango na suka diva. Na vani non temps mon qui na petit frère na parler na nous on a comme le basco tourne diva parce que na ba après samedi, de nos calculer dimanche na kota na l'hôpital. Na regretté petit fan rappeler nos numéros et tini message rappeler c'est que singa présent modéro mutaucho benga chef ma vieux qui diva kufi ni atunia kufi erani ya biba bengi siko na bibi so kufi siko yo c'est que coréen on a l'hôpital mais si c'est que c'est bon né na bena longo maman comme parce que place na zan na kuna hôpital là jusqu'à après 3 venir non na coma c'est que non comme ça comme un groupe na zana ti yo komo za data ou bisabso mamwele kana na longwe na tikina mamuna nosa na comme hôpital tant na komi wana vraiment na se rendre compte ils na kuti ba ndeko na bango na ba actrice mususu afani wana na kotiti na salle d'urgence passe ba cheki na koti binanga mona moni alala na suka wana na bimi ba docteur ba misi biso ba bino za salle d'urgence moi côté ate na bimi libanda na télé to va na moi pendant 45 minutes c'était ça ba formalité ba louer puis taxi bis mo ya kiwana to zi corps et côté na kati ndeki morgue Saint-Joseph na morgue Saint-Joseph oui la morgue Saint-Joseph oui ça va faire na binoni en tout cas ba fan balingaka groupe tout vient dédié bat balinga diva a jouer na bilo ebele et ezaka pa na biso monter na groupe
la babilo musu ya balibana ya internet babilo par actrice ya lelo te ya lobby basavement de cœur na biso makambo eleka bien parce que tu perds actrice ya mukete na biso mon groupe pour souvent biso na Congo a ba tendance à négliger bato par rapport à ba Congo maladie muza na Congo ou kao actrice wana azani na Congo souvent ba ba kanisa ka actrice ya munene na mukia la raté il va jouer très bien bato batala bilo ne belé voir même film ya Diva Eraïsa so ba ko qui sur internet ba on a place au Mike a jouer pe belé la film ya Diva Eraïsa wa bipesa so batena film complexe na bilo tout ya série vidéo so botali bo mona Diva était une grande actrice ou sali ba prévé belé vraiment na bato tout ba partout nos fans détour de cœur na bilo ne bolinga biso tant to sala musala bo la biso ngo pe na ndenge muto akufi bolinga biso vivant pona ba mabanga mamebele ndeko pa kufi na bi ki bolinga théâtre to bo meka un peu ko soutenir biso mambo il est bien dans le calme to kunda Diva na biso ndeka to ngi to vraiment consterné passer à trop nzamba ebi eza mambo yaka donc passer à trop passer. Merci beaucoup de courage. Merci. Voilà, ça fait très mal. Vie de loin est en deuil. Vie de loin a perdu son actrice. Vie de loin a perdu la diva de son groupe. Et là, on est tous en train de pleurer, à penser à cet artiste. Je ne sais pas, je peux avoir. L'autre artiste est là. Mon frère, bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Ah, merci. Merci, papa. Moi, témoignage à Diva ou à Tiki Biso Ezali. Oui, Ezali, Diva Zalaki, actrice moko talentueuse, Azaki, mouteuse, Azaki, soit moutoua na scène. Pesi selon rôle ndenge sengité yepinando loba yaya o pesa ndenge na lingaka to jouer pe pasi eza pona mkola suka to kenda hôtel hôpital Diva lingaki même pas comment la personne elongi donc eza pasi to bungisi o azaki vraiment être cher na biso et apena pasi donc talent et talent Diva qui na fleur d'âge trop jeune Diva Tiki Biso yango na ibisaka bandeko ke la vie n'est qu'une rêve donc toujours vivre dans un monde à rêve toti kanabiso balolendo barankine belé pona tokufaka tondimaki te ke lelo ekoza la diva mais Diva kei biso tikali ezape kanzela na biso nyonso pas si vraiment na motema pas si vraiment beaucoup de courage et de la biso nyonso ndengo lobby pas si vraiment motema tokozwa papa Musielou et je crois que tokozwa papa Musielou l'un des doyens de ce groupe l'un des mbiaka na makambo théâtre papa Musielou ngane baba valeur nae ya on abeta le solo pardon papa Musielou bonjour mes condoléances merci et papa Musielou ba un théâtre kala et lelo a émergé même la vie de loin azo sunga pe ba jeune ebele yebisa na nusango liwa ya Diva ozwaki onde bon Diva na kati ya groupe Diva na compter azaki mwana nga liboso ndenge na mesana na bana donc azaki penda mwana oya ngai na lingai makasi pourtant na ngai sango na ye pisa nga bena passe ti sikone na zabwe na ko pena olobati na za na émotion na mona ngo ndire eza rêve mais tant na kenaki pa bango na mona pena ke eza réalité penda donc naza toujours na émotion na koloba penda te aussi ces réunions je pense vos programmes corps et macan te programme na to pesité oza ya biso bato groupe to soli nanu organisation de sala pour tous les programmes bien faut to kutana famille ndem to apesa biso position nde biso de kozwa oya biso part de ndem to kosala. Merci beaucoup papa Musielou et je crois qu'on va voir nayebisaki bino nini bon s'abonner na Kilongo TV nanu bilenge silité oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa